Ils ont ça la passe pour nanini. Pour maman qui finit moi il fallait pas. Bah pour na liwate. Mais au moins moto et surtout tous autres les femmes combattantes. Et là on a bandelo yangoana. Akokaki ngaza grande sœur ngaza femme combattante. So tali na ba caractère, na ba critères na za marié. Depuis na yeba ya na ngaza marié. Na tikala au mon infidélité pas même l'impolitesse c'est pas mobilité. Moulaï, à peu près combien de mètres? Il y a côté le souillé là-bas. Et sous quel accueil? Akitana. Fasa nini? Iza Moulaï. Nani et Bembetango kitisi. Olalisaki bien les hôtels. Hein? Papa, ezala oyebike lelo bana monde entier bana bakoma otala internet. Oyebike bana ne ba otala mo mukolo moko. So tali cause les infidélités. Soko tomboli sac akobima mobimba. Holandi. Bonjour. Ba koti na sac. Donc soko tomboli sac na yé akobima. C'est ça? Non, explication à Bango. Hein? Ndenge bokochaki. Hein? Ceux qui botombo saki pembeni. Nde akobima na saki kobima na. Papa, il faut continuer quand on creuser pembeni. OK. Quelque part au tromper moninga. Et puis soki ya solo mobali wana nde bato balo baza mabe soki vraiment ezaki mobali aza mabe mobali anda ngazo ta problème na Dubaï biso nde na ba mama Yvonne totali mobali wana pourquoi kweka na ngamba mama Yvonne vous utilisez combien de sacs? Bon makasi des sacs. Si ko sac aux homona déjà parti ni sac aux homona à côté à mutu. Mais oh maman Yvonne a sali et mon ani papa. Et mon ani po ceux qui totali tozongi moi mukie nazongi so sima mukie. Maman Yvonne babomie na kata propre ndako na ye. Maman Yvonne avec une discrétion abana obanga bandeko ba problème ekoma obanga ba camarade. Eza nini? Loba makasi. Eza drap. Drap oyo bazaki nango wapi? Nandako. Hein? Donc vous utilisez encore dans les deux sacs de Nadra. Nani? Mama Yvonne azene na nzambe te. Po nzamba ko laksa mutu likamba lokuta bo itapeso etada ma mutu ya lokuta. Allô? Allô? Mais Arthur Isala qui a battu sous ma paix en confiance à battu. Moi battu nous pas comme Maëli. Pour que ça me donne chance de menayo au moment qu'il y a un jour à Osala na ma bé. Alors bien, bon zapper dit. Il y a Bino Angoyo, de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno. Balobi le meilleur site internet aux de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information nyon surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo wala nyon surtout botala kaka de Mbanza London TV avec des Bruno original. De Banza London TV avec des Bruno original. Je vous salue partout où vous êtes dans le monde. Bienvenue dans votre émission 100% vérité. Toujours avec votre MD serviteur Azer Sifomboulou dans votre chaîne DML TV.
original. Moi, Moussala Bino, Moussala Moussala Bino, Moussala Kitoko Wapi. Actualité toujours en temps réel. Et puis la source, place web Bolungabo, comme information avec Azer Sifo. Vous êtes toujours à la page. Voilà, merci beaucoup. Karane na Moussala Rosalanga Morote na plateau Nangai, Nambe Bino, invité Nangai, tout ça, une analyse par rapport à la disparition, il y a Sierra Nabiso, il y a ministère du combat spirituel, Sierra Yvonne, Koufa, Namaboko, il y a Papa Diego. Voilà, il y a une analyse à Mkwalelo. Mais c'est bout de la caméra, Bande comme Klimba, Bamona, Mama Bijou Nambina Mkwalelo, autour Sola, Naye, des débuts jusqu'à la fin, il y a entretien, il y a Mkwalelo. Bonjour Mama Bijou. Bonjour papa. Bonne santé. Tenzamba Batele, tout ça bien. Voilà. Merci beaucoup. Sierra Bijou, Azapé combattante, au passé dans le ministère du combat spirituel. En tout cas, on a vraiment moko ya isanga na ngai na bandai ko sangala kuna mingi na ndeko na grande sœur na mama nanga bona kenda oyoki ba bengi yango combat spirituel na kenda vraiment ko landa ba fermement moi muke mais vraiment naza moko ya quantité mais na sangala ka poser siko ba tu pas formation à le sambo. Voilà, merci beaucoup. Et puis ministère combat spirituel ba baiser église teza le beaucoup na église et 500 ba église. Voilà, Mama Bijou toko tamba moko na vivre des sujets ma solo te beta na mokola elo par rapport à la disparition il y a ndeko na mwasi il y a maman Yvonne Autikoti Kabiso suiti il y a ndeko Diego oyo assassinat qui je suis sûr qu'il y a oyebi ma solo ngo bien et puis Olanda qui procès par rapport à ndenge bandaki tout le monde qui ndeko na biso maman Yvonne azaki na papa Diego azaki kosungaye et tout moi salam kemke tant mbala azaki absent azaki na voyage nini okoba ki sana point ona pour le loba komi na stade yo maman Yvonne déjà soit invité Diego a pesé confiance azaki pirier et mutabomier intervention par rapport il y a makambo na sokolo banini papa pona nga vraiment ya liboso eza pasi molimo ne pe mana na kimia eza pasi omoni mingi nga na koko yebisa yo tozo tala mingi tozo baki mama Yvonne abimai na papa Diego yango bakuta na circonstance oyo mais na kotala na koko ndimate na kope ko boya te mais onga na koko bakisa likolo nango eza conseil omoni biso basi tozo tambola nzamba lingi te to tambola mabe so tali na bilili omona mama Yvonne banda kumisa nzambe na kati ya ministère aza mwasi ya mabondele. Avant toi arriver dans le conseil d'abord, tu veux t'annoncer par conséquence nene banda qui et tout. Mais ngai d'après moi, d'après le professionnel qui bande comme Yvonne Balobi, maman Yvonne, avec une Diego Diego, le coup la chauffeur. Ma monsieur Soyo et Zolo Bama après mon oui, nene papa Diego Balobi, bazaki moi sambal famille ya baboya. Makanisi na yo na wana ezani te makanisi na ngai place wana na kolo baba boya ngote baboya ngote po ekomi ba analyse tozo sala toza batu toza bana mikiete papa omoni confiance ata na ndeko na ngai na yebi ndeni ni limite ni na okomisa na confiance na kati ya mwana limite ni na okomisa confiance na kati ya ndeko limite ni na okomisa confiance na relation quelconque mais jamais na koko koma na relation na lolengo mama Yvonne memeli yango plus wana nga vraiment nazozala vraiment sirte ya kolobaki bazalaki mwasi na mobile tete bazalaki eza komisa moi c'est ba message ça la pe ba monsolo tout sauf rien ba message papa journaliste na koyebisa yo komesana c'est bien mais komesana ya mwasi na mobile il faut koyeba ngo ba mesana na famille ba mesana na relation ba mesana na libala mais komesana ngo na nani omesani na nani on va vivre confiance un peu ça ramu jamais on a ça qui n'est bon on peut simboa on peut signer on peut ça ramu papa oyebi ata mbwa na okoza na confiance na yepe oyebi que mais il y aura d'autres bien on peut ça été bien géré kasi mbwa zo ke loko te mbwa za waka kolia moza na confiance on peut ça tant que mbwa zo kengela lopango donc a mérité confiance tant que mbwa et Diego pas zo mérité confiance tant que Diego frère n'a pas mérité confiance tant que et puis les journalistes ont mérité confiance tant que journaliste oui confiance n'y c'est ça confiance on a eu candidaté
ils ont la confiance et intimité. Ils ont la confiance musu c'est souki na familial, famille et souki famille. Et les cas ni limite. Ils ont famille. Ils ont famille papa et comment ils ont au moins le quoi na ko bengango ils ont confiance moko sans discrétion. Anesté plutôt. Oui, sans discrétion puis les là on a ko baxilo ils ont confiance moko. En tout cas vraiment ils ont confiance à Sony. Mais si il faut tout le monde confiance tout le monde que yemo mobali ya maman Yvonne avec la confiance à Diego. Biso tout le monde confiance oyo mobali ya maman Yvonne. Oya kozana na moi c'est mais plus mingi na confiance ya Diego que ya moi c'est pour maramu tout kotina bambongo kotuna santé na bango alors le papa Diego. C'est ça verrait par rapport à cela ça fait que confiance oyo mobali ya maman Yvonne en ça Diego et où t'es pas mbali ninde mbali en plus confiance ndenge pe maman Yvonne en plus ça papa na na ebiselo komoko to moni eza Diego abomi maman Yvonne to moni tozolanda siko o Diego asali o maman Yvonne asali mais koloba mobali apesa ki confiance pour ani mobali mutakufite mbala za musika oui Diego batikela na maman Yvonne oui siko soki to landi mobali nanga koyela nga leki na ya lobi o leki nanga mobali nanga sali confiance avant tout nga nazwa mutu wana eza libala papa bauta ki wapi na Diego na mibaso ki apparemment na ki bazala bandi ba ministère non azoki na combat spirituel té pour l'information na Diego d'abord aza mondimi combat spirituel té ah bon Diego c'est un chauffeur o yazuye na nzela mususu vraiment azoki na nzela na relation na ya koluka chauffeur papa musala nanda kuna pas cause chauffeur akoko pesa pe commission na batu bolukelanga chauffeur ce n'est pas église ezweli chauffeur te yendela msusu na ba sentiment na ende amema ki Diego lokola ke nazwi chauffeur na ngai na mema ke pe na vie de prière na l'accepter nzela nzambe mais zaki ministère ne memeli chauffeur te na koteli ministère te naza mondimi ministère te mais ministère tozolanda tozolanda mondimi ministère te pour atazala ki mondimi ministère même pasteur na ko pese confiance on pesa mobali nanga te ils a problème à confiance na bango ezaki confiance to pesa rande côté o ba pesa ka mwana te o ba pesa ka mobali na légalement te ils a confiance au bango ba pesani o bango ba pesani ba memi confiance likola confiance c'est pas dit que absence à mobile non et maman Yvonne azanga ki pe muto betani masolo azanga pe muto za pembene raison pour laquelle asaki choisi azana Diego ba partager tout sauf rien papa journaliste na koye biso eloko moko na Bible nzamba lobi na biso mwasi moko mobali moko tango mobali na yo lingi ye oyebi musala na ye so na yebi mobali na nga za trafiquant na yebi mobali na nga kenda ba voyage na yebi mobali na nga tekaka na yebi mobali na nga sala musala intel elo nini na ondimela mobali wana avant après na décevoir ye pourquoi na ndimi mobali na nga neta wana après lobi na décevoir mobali na nga Mama Yvonne excusez-nga ayeba ki mobali nena lolenge wana ayeba ikaza mobala ba voyage Mama Yvonne ayebi ke mobali nanga za na voyage mais to komi na procès pour nani mais Mama Yvonne malgré même bala voyage mais même qui dit que pas mobali n'est pas présenté ti na Chine kuna Dubai amemiye Alexis Mbali na ye tala ami na ngai au chauffeur na ngai bon ya koloba ki amema ki na Chine to na Dubai na koko confirmer te pour na mona photo ya nani yango na la kisayo papa que ça soit amema ki ata na France esika mobile nazali amema ki na relation ni tant que chauffeur papa so na mbongo ebele yo travailler kapa na ngai yo po komaka na mbongo pozo sala pa muto azanango azaki asali bien amemi bien mamema ki na relation ni po mobile amoni chauffeur mobile sepeli na chauffeur mobile ayebi kaza chauffeur yenda yela ki oyebi oya yebi saki mobile wana po mobile wana accepter ko yamba Diego ayebisaki chauffeur na ngai na chauffeur na ngai c'est faux koyeba pela mobile mais famille ya maman Yvonne balobi Yvonne na Diego batikala jamais cause la relation amoureuse babi Diego azaka simple chauffeur na et puis tenez to ba jija ba wete
pour maman ils vont d'accord dans ma belle te Diego aelo bango na procès qui mutazate te toza awa poto loba vraiment mabe amoweyi te kasi eza poto pesa conseil na bandeko batikali omoni nazoba mingi molimo na ye pema na kimia po biso nyonso tokoleka mais omoni famille ekosalir ndeko na bango te wa baoloba na bainterview mais baokoma liboso ya juge bana makambo bango bayebi baoloba kuna po vraiment papa soki na logique ya makambo oyo ata mwana moke okokose te okokose te si faut te beta moi sur la Diego moke tokoki ya mpe Diego azali mpe na mwasi na ye na bana bon papa Diego na bolingo oyo bango bazala ye nango na chauffeur na relation nde outi kolobaki confiance papa confiance wana ngai nga tuno tant que journaliste ndo yo zabwe est-ce que nakoya na plateau nde na yebo kotisinga ti na chambre yo se changeaka na raison bon Diego akomaya kovanda so tolandi bien na émission na ndako ya mama Yvonne Diego azovanda na bana na ye na ndako ya mama Yvonne nalandaki interview mo dernièrement wa mwasi moko azolela alobi azalaki mwasi ya Diego na kata ndako ya Diego na Ipene so na bosani te bazalaki na quartier Anuarit nalandaki yango Diego asundolaki ekutu te Diego abandaki kobeta ye a mort mwasi wana kokaki lisusu te Diego azokima bandako Diego so aye mwasi aza na mot à dire te mwasi akoma na suka c'est la chaka tiki habité les esika na te na okufa mwasi azoloba clair abike na soki na continuer ki yango peut-être ngai pe na ngana za victime ezokamwisa voir même que mobali on a bandaki kolala na yazaki même capable ya kokotisa mutu na mabele paraît-il que Diego pas à qui voyou bon kasi yango siko moni papa na ngana yebisa OK biso basi na nyonso wana soki toke malamu so bolobi ke Diego azaki vraiment juste chauffeur abomi mama Yvonne nga yebi Diego te na yebi mama Yvonne te mais na yebisa yo na kolanda nde likambango kendeli te na mwasi lokuta omoni Bible lo ba biso nzamba za le seul juge donc tozo loba wana biso nde to loba ngo mais mama Yvonne ayebi tanga okata motema yeba ke na okata motema na likambu nini ememanga boye nzamba tika ba inosa batombeti na suka ta koka buka na ta loboko bakoka okuta ta ba otobole lisu bakoka okuta ta scandale mo banga bakanga eso tanga kima matike na défaut na liwate na mabele te si faut te maman makalisi musika to kolo ba petam monsieur Zaki makambo yo mama Yvonne a prometaki Diego a réaliser la moitié Diego a commissaire tina niveau na roboma omoni Bible l'accepte les souma mukete Bible l'accepte so escroquerie moyibi kindo kimakam nyonso kindombe akamabe Bible ponela biso te ke o ba prometa ki soko promettre mutopesi te wana eza lisuma mukie soki osali kindumba ndeko munene te lisumu ya lisumu mais siko façon makambo ekendeli promesse elo mususu Diego so ezaki promesse ba prometa ki ba réaliser te na ndimite kakoya ko bomama Yvonne po akenda neti Chine soki ezaki bongo akozo ta mutuka détourner nda kenda oteka mutuka wana makoka arrivé te na koboma mama Yvonne papa to bongisa phrase te au contraire to aider nde bandeko misusu pe to aider bango ke batala baza basi ya bakonzi baza basi ya bana mikie baza basi ya mikolo baza ba marié baza ba mama baza ba jeune tangu yoso bengami mwasi ya moto épouse mama se respecter banga penzambi mais ce que tu as dit la famille ndi bazuluba bango bali ko bazubiza vraie vérité famille ndi babi ndeko na bango jamais plus jamais ata bata quartier ba témoignaki plus jamais que maman Yvonne a envie que se lancer à cause la relation moka amoureuse na mutu lokola Diego par rapport ya nini maman Yvonne na quartier na na maman très respectueux puis par rapport ni na tambolaka respect na ba respecter même na famille alors que jamais pour ça la relation na Diego la monsieur ba ke pilo ba bise que Diego nde attaqué na kisi yango c'est que maman Yvonne asilona ki na famille na pesa famille na ba mu consistance papa nanga maman nanga
Nengna ebiso qui se simba mutu pambate. Lokuta. So muta ebiso bakanga na kisa bonga lokuta amantere. Papa na oyebisa oboye. Omwene na zabona mwasi. Na kozala mobali moko olinga ngai. Mobali wana linginga lelo. Na ozana likanisa kisite. Et pas na eto linga na suka normal. Natali faso bandi opesa nga. Nazo memosko na lolenge basi bacha mibali na kisi. Natali lolenga bandi opesa ngai. Lokola bana basi bakoma na mitema moko boye. Nde na moma wana. Po mobali osiko vraiment zala yanga po bana kopesa nga po sala. Nde mwasa ko yakochela mobali swat kisi. Akoko lambela ye, akochele na biloko olia, akoko bwaka na lupangu, akoko kekanya na kisi na photo bando. Biloko wana yaka ko simba. Kaka soke si bolingani bo se connecté. Papa bako sote so moni mwasi kuna musiko bengi na oyeta ko mwasi no to coucher na eta ko sa eloki se simba c'est faux. Okay. Na ngwa lobi yango. Mais so ezala bongo me moni basa bakonzi onyoso babimisa bimisa baona bandaku. Basi bada respecter na bandaka mabala baza amona pe mobile ndia ba bengi akete. Papa qui se zora bongo te bonza me musane. Donc avant qui se zora il faut beaucoup madala. Si photo bato bagay qui se zora avant ils ont dit c'était là. Te papa. C'était dans relation pour qui se vit. Papa kasi on a émission nzamba zala wapi. So ngana nzambe mutakela biso nzamba zala wapi. Papa, vraiment le remonte sala marabana batu bazo tambola na nzela te papa. Soki ki se zora bongo, basi ba hôtel maponi atali oh wana leka na jeep wana ne la lingi na kangi. Oh wana leka na linga ya nini ya pilote na zui. Na linga ya indien na zui, na linga ka wara na zui, na linga ka star, na linga musicien eza bongo te c'est faux. Ndumbe zeloko etambola makila, kindumba. Kindumbe zeloko etambola makila okoko bala, okoko cha mwasi na ndako, ofandi na ye. Mais soki mwasi wana na kati na ya se sentir na kozala mwasi ya libala te, okito mata akozaka o problème abongo. Mwasi fwa yo kaposa libala. Mwasi fwa linga libala. Mwasi eza kozala na ndaka libala kobota te. Mwasi azata za ndaka libala boti bana lobi mwasi nanga non. Mwasi fwa linga nde yo mutu bozana ye. Mwasi fwa yeba ke mobile nanga journaliste akoki ko kenda ye musala yeni na ngote. Ya normal. Na ko lia te menana bolingo nanga. Eloka liboso connexion na bolingo ezala. Eza makambo nyonso to mona te. Siko omoni o nyonso na ngazo ngiso papa Diego. Tozo papa journaliste excusez. Tozo bongisela mo wei. Mais tozo aider ba o bazo landa te. Faut ba ba gravité nango. Lelo so tozongi atangai vraiment tangai nzamba limbisa nga liwa ya mutu basepela nango te mena ndeko yoka pata posa ya mama ya Yvonne ya Diego wana pe azape vraiment na akoma pe ata na niveau mona ko sengele liwa te mais soki tozoloba ke na minute oyo mama Yvonne azalaki bongo te tozo sauver kaka honneur yandeko tozo kamawa poto kamawa oui papa bakoma ekobima bakoma ekobima papa muta komi na ba niveau koyeba sika buka lupangu ezali muta komi na niveau ko sala vente lupangu muta che limite entre famille na yo muta koya na ndaku te ozobanga mobali na yo oza voir même capable ya koyebisa mwasi ya mutu wana ki ozwa bana na okutwa kutu yo lingo tozwa bana papa te papa yango te mama Yvonne na koyebisa o place wana pona nga en tout cas amema ki yango mabe yango moni mabele fungwami bakundi mbala mibale mais na mpanza papa Diego pe mwasi na lobi mama Yvonne ataki Diego na kisi wana oyebisa yo oyo mama mwasa ya Diego alobi oyebi kimbanda papa kimbanda za pasi omoni ye alobi pasi wa banda oyoka lem so andima ite ki koza la bongo seke mwasa sali mbali nga nini mais na raya makambo so otali Diego ne mutako kuti ko sa makambo na Yvonne te po Yvonne soka bia sa makambo na Yvonne ala nyonso Diego aza muto ala ko sala musala azo envier siko Yvonne ko envier nini yenda ko envier nde Yvonne tanga ke na vie ya ba relation makambo ebele nde ba mikutani na kati ya makambango mais koloba ke mama Yvonne akocha Diego na kisi
à ce moment là nazo comprendre makambo sens nango te so acheke suna kisi a comme na niveau abo mama Yvonne ndeni po tant ba na kisi so comme au draguer déjà po comme balobi a otikali na a ba comme kisenya muto c'est ça mais siko yo ba comme yo otie na kisi ba bomi papa bino boza ba pandi sango bosala rakie biso population to fungwa maka tant to moni likam total ngo to kamongo ka te mais to tirer ba leçon Mama Yvonne bozo mona muta kufa kabache na mort bakundi muta kufa adindi pe na mai muta kufa pe babeti masasi muta kufa na ba sorte balolenge belé kasi mutu bakunda ke mbala moko mais soko tali na mama Yvonne to komi na niveau ya bakundoli ba okende susu kokunda lisusu te ata Yesu bazoke na korose bakene mbamo na lilita basake makambo wana te elingela kisake omoni nzambe afuta abatu o batu ba olona o batu ba olona moni mama Yvonne soka zaki pona nga soka zaki mwasi moya malamu au moins déjà mama Yvonne a mbongo akolo bana kochoto école na kumba là msupe batin permettre te okoza chauffeur mama Yvonne nakotana bilili anda kunenda kwanza munene si akova na cousin akova na ndeko na ye akova na camarade ba famille comme mon belé kasi mabangi mamba famille te meyo sambelaka yango na zongi sio na lobi na yo mama Yvonne azaki mo Kristo ya ndenge nini po ata na mbetu penda zana so alali nzamba bazwa pema ozwa pema siko yozo banga batu nyonso ovana bango te pour famille koma mabe mais siko batu wana nyonso okosa na bango ndenge nini ayebaki etada mabatu wana non je sais pas etada madigo ta musa ayebaki yango afandaki ne pusimbaki siko etada madigo ayebaki yango omoni ke mutu aza nzambe te omoni ke mutu aza nzambe te ye asalaki atalaki état d'âme adécouvrir état d'âme bakwei na nini naliwa apetre vu siko état d'âme ya mona ka ondeni ayebaki kufa yango ndimaki na état d'âme elote non mona pourquoi je trop panda digo alors tant ba mama ebele bazol bara ya diego babu maye bisoza mukepo na ye Diego penza basengela mutu liwate a méritango vraiment nzamba limbisanga la boti mibali basengela mutu liwate a mérité pena liwa mais ezo sala pasi pona nini po mama kufi liwa mo il fallait pas ba pona liwate mais omoni mutu et surtout tozotala ya za femme combattante et là on a bandelo yango wana akokaki ngaza grande sœur nga za femme combattante so tali na ba caractère na ba critères na za marié depuis na yeba ya na nga za marié na tikala o mon infidélité pas même l'impolitesse c'est pas mobile nité nga na yebi bande ko loba tozokola ba mama lange kabola ka batu mais na tikala o mon ya na nga boya bisoté pona zongi sona la kisoke eza église tendeza na kati ya mutu ndaza na kati église mutu ndaza na kati église eza caché mutu ndaza na kati église et oyo esengela ke lo tozolo ba tozo basé mingi na ndeko mama Yvonne pourquoi mama Yvonne aza mwasi lokolanga mais mama Yvonne azaki na nyonso kotala ye mama Yvonne azaki na kolia lelo na Congo koza na nyonso ezani peut-être zaka kolia koza mutu kabia ba vie moko sécheresse moi makasi ezaki pena te pauvreté penza ezaki te mais so tali mama Yvonne façon a meme liwa na ye memi c'est comme si mutu abanda luka bolingo mutu ande ko luka kolia kotangisa bana mobali akufa nanya kosunga ngai po bana bakende classe nazana mutu apesaka ngai eze na ran wala ba ran ya liwa na ye liwa eza ba ran na ye lisuté papa excusez donc kufi liwa ya reba ya pauvre t'es pauvre c'est trop dire au moins ils ont ba tozala ba basse classe t'es basse classe peut être net moins gir mais ils ont ba ran hein au moins ils ont la ran mususu ba fillette mususu aboti na mobali ya kufi atike na ndaku te atike na lokote mususu il faut banda ko bunda azape la maîtrise te akomi ko te kanzoto na par ci par là pona boko la bana nanga mais au moins ba ran ya ba mama Yvonne papa ezala oyebi ke lelo bana monde entier bana bakoma otala internet oyebi ke bana ne ba otala ngo mukolo moko so tali cause les infidélités quelque part au tromper moninga et puis soki ya solo mobali wana nde bato balo baza mabe soki vraiment ezaki mobali aza mabe mobali anda ngazo ta problème na Dubaï biso nde na ba mama Yvonne totali mobali wana pourquoi quoi ikana ngamba mama Yvonne c'est maman Yvonne ndo sa mabe makasi
Ah non ça bon, mabe makasi penza te kutu ko ba makasi za bien te za kwa to sala. Tozo juger mutu mais mabe o mama Yvonne asali et monani papa. Et monani po ce qui totali tozongi mwa mukie nazongi so sima mukie. Mama Yvonne babomi na kata propre ndako na ye. Mama Yvonne avec une discrétion abana obanga bandeko ba problème ekoma obanga ba camarade asali confiance na chauffeur. Donc état d'âme kota la beta d'âme ataki ya chauffeur. Donc c'est que Mama Yvonne a tenu na nzambe te. Po nzamba ko laksa mutu likamba lokuta boita peso état d'âme mutu ya lokuta. Ala que vanda na Diego Sima bomo. Mama Yvonne a tango ya reconstituer nzamba retourna nzambe mutu nini na bandi na ye mutu nini na tepa na ngai. Yango siko moi na zongi sio na ngina lakso ke tango bolo bake ba état d'âme batu. Te état d'âme mutu ba yeba ngo te nzambe na ba état d'âme mutu. Ko sa mutu pe confiance te sa nzambe. Po ata mobile na ngato ko la to la mukilo bia bina mwasi. Mais Arthur Isala qui a battu monsieur sous pète en confiance à battu. Moi battu nous pas comme maëli. Pour que ça me chance tas menayo au moment qu'il y a un jour à Osala na mabe. Mais plus mi bino basi bozana facilité on peut ça me confiance. C'est facile. Basi. Papa journaliste na kozongi soka na makamba papa Diego muto akoka ko sa makamba ko bo mama Yvonne Bouye na kata ndako na propre ndako neza mobile naye. C'est pas chauffeur. Mama Yvonne atambusi makambo yo ndenge yango pende tambola ite ye a mérité ya ye Diego pe asuki na oya ye po eza makambo Diego asala déjà siko asuki na pula suka vous comprenez papa côté ya papa nga na mona ta kota condamné te po ngai na otala mobile akendaka koluka mabe mobile na monya ngote po balaxi biso te ke mobile wana soki mwasi mo mabe mobile na like ceux qui Diego Bengi tant ça soit moi c'était moi ça maladie out na moi pas dit pour Diego Benga qui récemment tant mais à Bungi avant la bunga Benga qui a dit moi ça zobela a utilisé moi son il y a pit à passer téléphone je dois voir maman Yvonne qui a maladie batini bon sans pourtant to comme na WhatsApp par benga pas vidéo atali moi sinae et tout to ebindengene zala c'est moi ça zobela ndengona bela musika to sala ni to suka na vidéo te papa na kati yote na kati yote okati ka répondre eh mi tout les ayo papa au moins na biso boy plus au monique nazo mo makambo nya c'est que ndiye ba bazo comprendre papa mobile ya mama Yvonne yo to bana émission lobi na ngai ezaki problème ya confiance cause ya confiance kasi confiance yango ya sagina Diego papa sali na Diego na même à chaque yo za musika na papa za musika na mwana qui a maladie pour confirmer qu'il y a malade rote na mbo ko benga te so na vidéo te omoni bolingo yango ne bolingo izela na l'action omoni bolingo ezana ba réalité nango omoni Diego et comment qui complicité mo basalaki pourtant déjà babandi ko yibana na kati ndako basoni pe ba code ti ba kende ba Chine ba yoka na ndeni ba binde to za awa so to komi to ko banda ko sala ndenge nini soki ya tuni yo boye yo yebisa ye boye yo yebisa ye kutu mwana lingaka ye salaka bilo ba fonda ki déjà eloko na bango eloko basala ki wana inyo na bango a mensonge bango mibale ba mérité to chaka ka Diego na kuruzite to chana mama sa matinza mbalimbise bango nyoso mibale batambola bango bien te moi tu es la seule où il a moni azo ba moi bien pour Diego par rapport à maman nyoso te Diego na zo ba moi bien te papa so to zongi malamu to zo kendene la vérité to tika ko mi bomba Diego aza assassin pour abomi ezala balaka ki ye ezala ba yebisa ki likamoko esalamité Diego aza assassin mais mama Yvonne aza nani to pesa mutu na mutu kombo na ye d'après maman Yvonne aza te mama Yvonne aza moi aza infidèle oui azala qui pardonne limbisanga azala qui infidèle OK akoka kufa na propre ndako na été omoni ndako ane comme déjà terrain masumu si yango ekomi cimetière na ye eda terrain masumu omoni mbetu oyo mutabimisi mbonga sombi yango yeka mtalala yango so yete bana na ye so lelo azali soutende ko na yebe mwasi na ye ezala ya mutu mo basomba ki yango te oyo akoya mériter sentiment mobile na sombela mbetu c'est pas ça alors par rapport à nous on a le mardi mobile maman Yvonne on tama connaître qui papa vous en Congo à ça la l'obsède à mwasi na s'il faut dire un mot pour la papa wana
par rapport à la douleur, il y a ma soit qui au pays tant que mutu a vu moi maïli à comprendre le scénario mususu ni no ko c'est tant que une femme il soit calme Nzambe apambola na papa okokita na ye Nzambe vraiment zala na ye na oyo nyonso akutani nango apesi makasi mes condoléances en tout cas za moto azoki omoni biso tozotala kaki mobile na ye mobile na ye na pasi ya mwasi akufi aye na pasi soni ya mwasi asali infidélité na ndako na ye aye na pasi ya omona bana na ye baza traumatisé po bana ba ozala l'aise te po eloko bana bakutani nango c'est pas facile alors mobali wana zo banda vie mo ya sika ya kozwa bana na ye kopesa na mutu ou bien ko lukasu mwasi moko il faut s'adapter na ye donc akoka ye ayeba ye ou bien lingise bana po motema balingisa yango batu te ta niveau komisi muninga tant super azuma ele attendre ça la musique atika moi ngai nga vraiment na opesa papa oka makasi na yebisa ye ala ta vraiment motema ya bo papa Nzambe ndala kisi ya memi na ba preuve o donc azwa courage aboko la bana o tant que papa aza a peine vigilance na bana na ye pour ata ba voyage oyo akomosala ngo na ba paix de temps pour atala ata bana pour bano vi na bango bakomo boko ma sans maman. Est-ce que à rose avec moi c'est mususu en quatrième te problème za te papa eza basi ba boko elio mwana moi si aboko li mwana azana ya yete maboko li aleki na maman nga boko la ye boko bota na ebisi yo ce n'est pas dit que so mutaboti nda réussir makamnyoso mutakoko bota akoko bota mutaboti ma réussir na ko pesa éducation te a réussir na ko encadrer te mais mutabota ki na eta lokoti aboko elio apesi yo pe encadrement donc abattre elio pe mwana donc nzamba pambola ka papa oyo kimia yesu. Alors par rapport à Diko moi tu me suis balobi ba avocat ni basenga ki ba plus procès un jour après mais ba kati déjà azan pour makala est-ce que ba condamné ba bon même ba mon nettoyer ba condamné à mort ou à ça la prison jour bon quand il c'est 20 c'est 30 ans non yebisa o papa ba avocat batiko lukambongo bongo photo comme la système oyo mutasali mabe ya modèle wala ko memela lolengi wana donc azo mériter mbala mo course na ye aza mutakola oui faut ko bomé pataka na ndako wana ata na ndako wana ata na wapi mais azo mériter akende sika mutu wana ke poko bomeza elengi iye pa kufa totala pesi ko liwaso ezaka malamu papa ba avocat bakokolo baba sengi ba osaka musana bango mais ba avocat wana ba oyoke somo papa po nanga nazotalisa bandeko nanga basi batala mama Yvonne batala pe mama Yvonne lobi na biso to bongisa nini mama Yvonne akufi boye la msuna cause infidélité bongo yo moto komisa yango mo mesano moto koma mona ngo lokwa miliki donc il faut melaka ngo en tout cas faut yeba ke sort ya likambu nyonso soko lonaka ndunda fo buka ndunda infidélité papa ba comment okosaka nga mobala kipanga te nga na lobaka boye terrain ya malamu yosaki ndumba eza koza femme seule po muta kolanda na nzela ta yebiso ko yo sali kindumba pona nini mais so za ndako mutu azo oblige landa yebiso pona nini obimi kindumba so ka pesa ko mbongo lia te yo moni kokoki na libala te po ngala zo koka te bo bisaka bat ke ko sambela te ko sambela koma ko punition so yebisi mutu ke ko sambela lobi ngala ke sambela pona nini te nga funa ngala sambeli mingi te yebisa mutu nzela eza mibale so ko yo kana papeza te kene na prière so boyino prière kosalela moninga kindumba na ndako na ete oza très à l'aise ofutela ndako na ozo sa kindumba po kindumba yango yo moni nzela malamu me kozala bilo mbale yo mote ata Yesu okosenga nzambe libalo senge suna kindumba bo Yesu apesa bilo bongo Yesu za aposa pesa pe ba oyo ba olela siko bana na mabota na mabala siko yo zwi yango ya ndako wana kotala ya nyoso on néglige nango. Moi aussi faut dire la famille ya maman Yvonne un message na kopesa ba te en tout cas famille wana nzaba pesa ba makasi apesa ba vraiment makasi baza ya kozoka papa bazoki en tout cas na sengi bino nzambe na nga ya mawa ya combat spirituel aokela bino mawa
apesa bino makasi asunga bino esi ekwei na bana na bandeko batikali fo kotalisa bango nzambe aza lolengeni nzambe bakosaki te tokokosa bata mokie kasi nzambe te liwa eza eloko moko ata olobi ndenge nini bosali ndenge nini eza deja eloko moko nzambe esatia yango na esika nango tokoleka me tobongisaka kote tokoleka bozala na kimia boluka te boye bozongisa boye te bokee na kimia na papa mobali ya mama Yvonne kombo na ye nayebi te bokee na kimia bosola na kimia mpo nyonso bomoni Yvonne atiki eza oyo moto asalaki me molimo na ye kei donc yo mpe ata ozwi lobi mpe fosala nini olekana donc c'est inutile osala discussion oswana mpona biloko moninga moto azalaki nango donc c'est ça yango na papa dit que azalaki moto bazalaki des personnes moi mbale bakondane bango par rapport à art babuki moto batena citerne bafundi et tout wana mpe na mono lobeli te kote wana na mono te ngai nakolobela oyo baza papa Diego te po eza déjà association de malfaiteurs oyo wana déjà kuta wamonana aza mpena criminel kotala ye nga Diego wana tanga nazomona déjà assassin mais nga na oloba kaka soyo baboma Diego baboma na moninga na ye po nga so na assisté déjà na moyibi moko boye na assisté na bonganga moko boye ososali mpe omoninga osala wana innocent na kati na bango mibala aza te aza na ye te papa aza na ye te en tout cas na oloba eloko mona koka kobakisa na mwasi ya papa Diego aza mwasi akutana na makambo ebele na ngina yebisa yeke ndenge abimai na ndako na kolanda badire na ndenge alobaki abimaki na déception esika kokende ezalaki ta koma eti pa bacamarade nde ase retrouver le na Lubumbashi apona nzela na ye malamu acha nzambe na lina lakise ke nzambe alakisi ye kota azalaki ezalaki ayo te ne faut pas forcer baforce makambo te makambo baforce yango te so moni esimba te me ka nzambe so moni ke eyekende mose mpe nzambe alingi na yango te yango moi nzambe abimisi ye molongi lelo akufi te Diego na Yvonne bamérité donc aza na ye molongi ngai procès wana eleki kitoko en tout cas nasengi général Kasongo Silvano en tout cas bamercie ebele mpe couragement na mosala na asali mosala kitoko mpona kokoma ntina mpo okanga bato naye kosenga vraiment justice epai ya bajuge na biso merci basali bien mais omoni kande balobaka biso tomonaka jugement mais toyeba ndenge ezalaka te bona ngai neti kozala moto nasengaka kaka baboma mpe ye en public bato bamona mais vu ke justice ememaka yango na lolenge etangeli yango wana en tout cas tobwaki vraiment bafleur na justice na biso tomoni mpa ke sikoyo justice ebandi mpa kosala c'est ça moto abomi asali peine na ye c'est ça c'est pas ça moto abomi lelo lobi omonye na balabala eza vraiment bien te voilà tokomi nazochite na traité na bamokwa lelo synthèse moke ozwi famille ya Diego ozwi bamamo baotala biso ozwi bata moke omba moi pour 30 secondes nini okoloba na bango na kati deja ya makambo oyo toteyami makasi biso public tozwi ndambu na biso ya eteni ya conseil famille ezwi ya bango pasi na motema pasi na famille ya Diego malgré mabe ndeko na bango baza bolamu ndeko na bango msu bayebi bayoki pe pasi yango na nina lakisaka mutu nyonso na kati mutu nyonso akota liboko abenda oyo yaye oyo asalaka bondumba abenda yaye alobaki ngana zaki muta bondumba na sokoli maboko oyo aza mutu oyo asutenaka bato babomaka ye complice atala pe eteni ya mutu ayaki complice a Diego donc onga kobakisaka yango wana kimia kaka eleki nyonso nzamba abatela biso abomba mabota wana nyonso et surtout bana ya Yvonne vraiment nzamba bomba bango. Merci beaucoup, un grand merci na bino batu tout bonza chance à la traité kitoko ya sifo a message aussi à bino kitoko wapi un grand merci na ba oyanga ba frère yanga ba soutenir ngai là je vois mes deux petits Israël Mamba aussi Eleazar Mamba depuis les États-Unis et pourquoi pas à Sarah Malou Kamba dans les États-Unis. Gros bisous, mère Leki, Oumila, Yo, Osola bien, Kolikana Solo. Et je profite à ce moment
Là, je croise mes bras pour souhaiter heureux anniversaire à mon vieux trésor Maluma. Botama chaque année, Botama en 2023, en 2025, en 2030, en 2050, à tati na 3000 à Botama, collaborer chaque année, de l'eau, tout ça, Rawana, Baron Baïm Baralo Minae, Monsieur Aboua qui m'a supporté à Gagné, mais le lot, tout ça, tout ce bien là-haut, tout ça, bien Pampex, poudre Pembeni, cache-couche, Ingen à mon conseil et l'eau, Oumila, heureux anniversaire à ton vieux trésor Maluma ya Sandra Kitoko ana comme Kiminai ana Muyandi ba gros bisous côté Zali pas tout le ngazer s'il faut azawana tokutana à la prochaine merci ciao alors bien bon appel dit il y a bino ngoyo de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno. Le meilleur site internet de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo voilà surtout Botala Kaka de Mbanza London TV avec des Bruno original. De Mbanza London TV avec des Bruno original.